Bonjour, moi, la police, capacité, la bien, la malobi, si Dieu le veut. Tout va bien, tout va bien. Hein? Nga pe na sepeli komona bobanga na bino te, en tout cas santé kitoko sikoyo. Eyebisa bolingo na loba mama na biso. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Bonjour, moi la police, koyo capacité, na komi bien, na komi malobi, si Dieu le veut. Tout va bien, tout va bien. Hein? Nga pe na sepeli komona bobanga na bino te, en tout cas santé kitoko sikoyo. Hein? Oyebisa bolingo na loba mama na biso komi bien. Bisous, bisous, ma chérie. Puis ça va pas qu'on a un son mode. Bisous. Ok. Ouais. Mais à Quito, vous avez un hôpital là. Merci, ma fille Ngombe. Merci, ma papa Mbolayo. Ok. Bisous, bye. Je ne sais pas si vous êtes informé, il y a danseuse, danseuse à Kala, quartier la si vous êtes informé. La piste condoléances très sincèrement la famille, la famille à danseuse de Bissou à Kala, serva quartier la bien, Isuka, Isuka, et na tango makabo, tout ça nous surtout, on a piste sincèrement la famille à danseuse de Bissou il y a Chouchou. Mes très sincères condoléances, les condoléances du quartier latin international. Je vous comptez aussi vous impliquer personnellement pour tout ça. Comme d'habitude. Ce que je vais faire, ce que je peux faire, je ne vais pas le dire à la télé, par décence. Il faut que je respecte la défunte, il faut que je respecte sa famille. Donc voilà, je ne vais pas venir le dire à la télé, mais on est ensemble, on est une famille. Bango Baza, Makila, famille à quartier latin. Je me rappelle, papa Wimba était encore vivant. Approche ya maisha. Ils ont souci depuis Kala. Batoma Sangana, Batoma Zala. Donc, à l'époque encore, je rappelle que Batet et Belé, Bavertis, qui est Mongana, papa Wimba était alors. Tout autant que Batoma Kas, Bazaïk sont vivants pour cette idée-là. Mais papa Wimba Baki, cette histoire n'a pas marché convenablement. Ils allaient finalement ébaner finalement Bakamouani. Otikali de rare, pour ne pas dire qu'Otikali Yomoko. Dès que vous allez. Non, chaque fois qu'on a une phrase, et ça là, on n'a pas si, non, non, le bas. Vive le croisade. Vive mais ça va activité, sous. Mais à la zette, c'est une activité, au coulier, non. Tu es au coulier, tu es au quoi, tu es dans le bas, et le point la tour, on a récusé caca. Tant phrase, ils ont caca, au tikali yomoko. Vous allez actif aux alara, bango baza na politique. Batikali kana kombo. Te bango pe baza en activité, mais peut-être dans degré non comme sous un peu moindre. Moins influent. Voilà, nous avons bayara nanga bazali, vieux posi bazali, vieux maïka bali, suzi kasi ya bali, bazali ebele, na wa bosa na bakoma batwa, vieux jossar azali, naza petit na bango na monala chapeau pour na pesa bango te. Donc phrase wana que tikali ka yomoko. D'abord na un azala camarade ya papa Wimba te, na li petit na ye. Nali petit na ye, wazali kutinda ye, wazali loba na ye, ba conseil ba ni petit na ye. Na camarade na été. Parce que le bateau tikalika ye azali na yi ngembo ya Zaiko, fanatique ya Zaiko, fanatique ya papa Wimba. On voit Banji Monaï Chouchouna, c'est la vérité. Moi, je suis son petit, je ne suis pas camarade naïe, voilà. Donc, il faut tout préciser. La musique, ça est belé.
bazali bela mosusu bakombi okima mais bazali il faut pas bakanisa ke ndenge bato mini baloba atikali ngambo oyo d'abord natikali ngambo oyo pete parce que naza mpe na age moko na moto oka papa oyemba te na moto oka evoloko te na moto lokola jina wa jina te osa te babozibozana te balimbisanga bakombo mosusu na babosana. Alors les gens se divisent de plus en plus yango nazoloba tant que oza vivant bandeko na yo to baya na yo nyonso outi botango bazana na bomoi mais baza peut-être une activité ndenge olingi tolobela eza na mwasi mais aussi influence eza moko te pour le moment parce que nde nabengaki ono bandeli l'homme des générations parce que opakouri bagénération ebele otikali kofi à s'adapter à s'actualiser à chaque fois donc génération moko te etikali bando bandaki 39 ans en fait otikali toujours actif est-ce qu'une autre forme ya maisha peut espérer ça tant que j'en ai mentalité oyo ezali lelo pour ne pas se voiler la face eza penza compliqué. Et ça pensa très. Je ne compte que sur toi, sur toi. Je ne compte que sur toi, sur toi. Je ne compte que sur toi, oh Dieu, sur toi. Je ne compte que sur toi, sur toi. Je ne compte que sur toi. Jésus, sur toi, je compte sur toi. Bonjour, moi, la Koyo capacité, na komi bien, na kobi malobi, si Dieu le veut. Tout va bien, tout va bien. Hein? Nga pe na sepeli komona bo banga na bino te en tout cas santé kitoko sikoyo oyebisa mbolingo na lo ba mama na biso komi bien bisous bisous ma chérie pesa ba koko na ngai sombole bisous ok ouais mais à kitoko mais vous avez un hôpital là merci na jingombe na jingombe tindelinga merci na ba pambola yo. Ok, bisous, bye. Coucou mes femmes, mes filles, mes garçons, je me porte bien, je vous aime en tout cas. À très bientôt, bisous, c'est maman Mbiyabel. On est ensemble. On est ensemble, je suis avec mon fils Mbiyabo. Toujours mon maman. Toujours mon maman. Toujours. On est ensemble, très bientôt. Vous avez la routine d'accident, vous avez informé? asalaki yango na voiture nini oui accident eyei na voiture ese na voiture nini namoni eka na hôpital sango yo mokolo okoka kofi tozosolola donc yo so badisolo accident omona voiture te obi so bapetina mo kaboze obi kaboze alobai nini na nzomo voiture sans moteur c'est-à-dire bino nanga première fois nayoka voiture sa wala kaboze 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 asala nzemo moninga azalaki na pasi okokompatir te oh comme papa na bina oui souvent na tuni question olobi nanga ki accident na voiture ni na vélo na monaki ka l'hôpital voiture ni wa moninga l'hôpital ata photo na pamba te na monite mais accident toujours quoi na moninga azalaki l'hôpital compassion grande sœur à Cindy Cindy azobina lokwa ye maman na Cindy maman ya Cindy compassion Cindy azobina lokwa maman oh ouais bon Cindy azobina mutu achia mutu azobina ouais bina na arena wana ouais chala mwana oui wana bon ils rappellent ya chala mwana pete ils la danse populaire quoi ils ont la makwa ndungwe mama ils ont bloqué ya nzela quoi yo ozala kwa nito na mwasi ozo penser le muso balai mais mutu ba BBC relation na bino ezaka pas bimana na journée moko mais c'est regrettable moni ce qu'on a regretté nini mais moi s'il fallait comprendre moni nanzete bako sala mbetu bako sala pe cercueil voilà donc faut ba au lieu peut-être vous allez me somber tout le monde à chaque jour on ka cercueil ka boy et puis tant ba salio ba kundi ko tsuna sana belene linga cercueil zo mona la tête c'est très dangereux biso to kendo tika mama normalement maman bilebe ngaz au vol mardi wana na 11h30 alors yo di bambouteillage à kindenge zalaka tous avec obligé au long avant to lala ki kutu te to vanda ki ensemble ti ba 5h wana
tozwi nzela tobandoya toye nzela flambeau parce que na air wana na 5 heures tokanisaki ke bato baozala te na air wana déjà embouteillage ebandi déjà toleki nzela ya babenga yango poids lourd. Alors air toviré côté ya nini mo société oyo basala masanga kono bralima Maman, tout le monde chauffeur, moko à perdre, à se perdre tout na sima ka to ki ka bango bu na sima. Vous avez na moto yaki liboso. Biso to zali na sima. Biso to zali na sima na bango. Ba moko voiture e baluki. Terrasse moko ezali ki wana to moni ba baluki ba moko ba kuyi na kati ya terrasse. Biso to zali na sima ngana zali na sima na chauffeur na ba garde to kitimba na moko wana. Toye to bimisi mama vitre moki pasuki to bimisi proda to bandu bimisa bona kati to tuni chauffeur nga bi chauffeur ndé nyozo pusa boye ndé ni kamne o melaki ou bien ni kamne habité na moni basi moko mibale alors na ninga ki na éviter bango a éviter basi wana yango wana a pusani ya kwena na nini na terrasse mais biso nyoto tozalaki to moni basi to moni batute proda monite mama monaki te tout le monde ba monite ka yemta monaki ya ba kwei wana to bimisi bango mama komo ka passe ana ange na likolo proda zoki na tout et tout donc to kotsi bango ce qu'on a voiture nanga yango to avec hôpital ni mama hôpital ni to kenda liboso na 5K o izara derrière Béatrice wana to ke kuna ba yambi mama akoti ba consulter et tout abande ko yoka quand même pas si mais mama lingai kaka zonga pour a changer jour a kendene du mercredi a lingai ki penda se pelisa ba fan na e o ba ozela na Belgique alors era zongi pas se bandi du sous era zongi même pas une pas se bandi du sous après lobby na après-midi on a deux zonga awa na hôpital o to zanango parce que hôpital de mama Yemo de to mama Yemo voilà ya mama Yemo yango to yi awa banda to yaki lobby to lalaki na ye ti le na tongo ba sali ba examen et tout médecin vraiment lobby en tout cas pas moyen il faut à se reposer parce que maman bilabe aza muto ba ayemba ka ipe binaka soki likolo déjà za bien te cheveux za bien te ba hanche na aza problème na hanche aoyemba ndeni aobina ndeni en fait donc elle est obligée à paiement à se reposer et puis ba fan na bazela et peut-être date échanger date mususu ba lo bana producteur on les a makamba producteur pour que ne robeta mais c'est dommage vraiment azala qui n'a pas ça vraiment c'est pelisa ba fan na o banda ko zela na Belgique ange na yo wana nde batali il faut azala une opération suivi moi opération mais oui mais c'est quoi ça elango wapi il faut quand même pour tout le monde rappeler bango bazaka babeli ba voyager mais ba reconnaître quand même maman Biliabel oyo aza icône na biso ya mboka basala quelque chose quand même c'est le temps c'est le moment on y to tirali kana ye tant que moi si ya mukolo na ti ba oyo ya cité oyo vraiment azali vraiment oyo batu bayebi vraiment maman Biliabel to tirali kana ye moko mama c'est la monde akufa bande ko mususu ba kenda il faut qu'on reconnaître l'artiste et bazana na kana bon moyi on ti bazo benga te pona ko en tout cas non to moniter ngana ko lo mama kambo te soki nde to moniter mais maman Biliabel elle n'est pas n'importe qui quand même ba soutenir ata ko benga ils en ont te soki nini maman a déjà dans l'hôpital aza déjà prise en charge na kati hôpital place azali na mama ye moi mais quand même batu ba mikondi na batu nyonso te mais ba mikondi lelo zo mona internet yindi batu bazo ko mama Biliabel o mona vraiment makamba ba beza mingi te batu bazo lila kaka mama Biliabel mama na biso et tout bon pourquoi ba kondi na biso ba ko loba te insensible bango bazela kaka ke mutu lelo akende po baloba tala lelo na tano entre parenthèses tozali na chatumba lelo chatumba ke mais bato to senga mbongo po ba aider bazate lelo ba koyaka po bakunda pourquoi kaka bongo bazela ka bato na suka soki mutu akufi nde ba reconnaître ye eza bien te bonjour mwana ngako koyo capacité na komi bien na kobima lobi si Dieu le veut. Tout va bien, hein?
nga pe na sepeli komona bobanga na bino te en tout cas santé kitoko sikoyo oyebisa mbolingo na oloba mama na biso akomi bien. Bisous bisous ma chérie, pesa bakoko na ngai sombote. Bisous. Ok. Ouais. Mais en kitoko mais vous avez un hôpital là. Merci na Jingombe. Na na Jingombe tindelinga merci na ba pambola yo. Ok, bisous bye. Je vous accompagne. Laissez la place. Laissez la place. Laissez l'espace. Laissez l'espace. Les vidéos. Fandi à Dubaï, scandale. Avec le scandale. Fandi à Dubaï. Fandi à Dubaï. Éclairé. Fandi à Dubaï. Fandi à Dubaï. J'ai dit Marco Conjoni, numéro 1 à Bango. Voilà, Fandi à Dubaï. Espace. C'est que attends. Dubaï tombé.
tombé. Dubaï tombé. Dubaï tombé. C'est pas 17e. Dubaï Poto. Namindele bazola na Fali. Tombé. Dubaï tombé, Fali. Dubaï tombé. Maman camerounaise, je t'aime, Dubaï tombé. Joli aux appuis, CPI, puissance. D'abord, tu Fali. Aéroport à Dubaï, le voilà. Yoga Bamituka. Tala Bamituka. Numéro 1 à Bango. Honorable Soulé Kaouka. Honorable Soin. Honorable Bazalina Bisso. Moulou Bayeyo. Oh, Moutuna Bisso. Moi, ma Denise. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains.